Ouais, bandeko bokoto donc bokoto belé donc tout ça en direct comme d'habitude, mais les lots changé car peut-être na tout ça na Facebook car mingité beaucoup zo biso na bokoto TV donc comme d'habitude parce que ingénieur Azali Banda boyebi ka waya mboya tambula na bokoto vous c'est bokoto za na Paris mais awa ata soki bazokanisaki wayamba kangami ke tokokanga minoko non biso tozana pona ko ya ko mobiliser kolobela peuple na biso lelo na kosala tout pona ko pesa plus bandeko na biso bokoka ko intervenir na ba onyoso bazana posa ko intervenir na ba onyoso balinga wayambo pona mobilisation ya lundi eza jour à Pentecôte bino mo Pentecôte mokolo na moto. Donc ça veut dire peuple jour il faut répondre massivement. Merci Mingina chef d'état-major Mali Mouleta, merci Mali Mouleta lundi biso tout aux à Paris donc ndekuna ko soutenir chez le général de Gaulle donc le prophète de la nation oyo mutu oyo andimi ko se sacrifier pour la nation na ye ko tika mwasi na bana na ye pour na intérêt général pour na bana na biso pour na bana na bino bandeko na biso boko tebele bo partager na ucha numéro na ngai na ndeko tu oyo alingaka bokecho yambo muto nyoso alingi ko mobiliser pour na lundi eza pe congé eza férié. Ça veut dire ndeko na ngai place aux alliés aux na possibilité tout se retrouver na Paris pour jour wana il faut penza ba mona ke bokecho azali mutu oyo abundela ka mabele bokecho za mutu a défendre ba femme violée ba orphelin ba femme ba les enfants violés ndeko na ngai oyo akoti bo partager bato ya ba site nyoso toza libre zoa image oyo mutuma ko poursuivre azate pour toza na Facebook eza pona intérêt ya ba congolais tout yango tozo sala émission oyo place aux alines de konanga partager pour bandeko mususu ba ko kapé ko zala informer par rapport na makambo ko leka lundi je pense que bote ko mona biso to te ko leka ngana Davina donc to te ko mobiliser bino pona ko meka epé ko lobela ke par rapport ya jugement il fallait tout se présenter et na tribunal lundi et mardi modification ezali par rapport à juge balobi il faut tout kutana lundi tout kutana lundi na Paris bato tout oyo balingaka bokechu bana Paris France mobimba tozo kende kuna ezali kamba bokechu te ezali kamba nation mobimba. Parce que Bokecho représente la nation, a défendre la nation. Ce qui yo tikali ça veut dire aux alokolo sacrifier Bokecho et pas ba français na ba allié na bango au gouvernement Chilombo na Kagame ba so bomba na sima ya ba français pour ba ko inculper ko kanga wayambo ndeko na ngai place aux alliés partager dans l'émission ou partager après na lingi na ba site tout bozana amour mais tout monde qui a nini do Charlie soki Charlie do akufaki je suis Charlie do mais bokechu bino ba congolais boza ba complexer mindele mundele akufi awa ayebi yote jour pe ko zo problème ko mona yete jour ko zo matanga ko mona yete mais na au chat stati ya munene que je suis Charlie do mais ndeko na bokechu muto yebi ki a défendre ka pona ba intérêt ya biso na bio na bana na biso mais na stoki total na ba Facebook na bino bozoko même côté kete je suis bokechu bozoko ko placer ba moté ko la ki sa monde ke bakangi moko na bino o ya défendre ka nation bandeko il faut tous en maturité tous après tous ba complexité ceux qui les français américains tomoni américain oyo babomaki o batiaki lokolo na kingo tomoni koma bandeko na biso bo bimaki ebele bokomika loboko boy lokola ba makako baziki na moto makamba ba américain bo bimaki awa okomika ka boloko loboko siko ndeko na bino muto oyo boyebi ki bakangi injustement donc aza muto oyo donc asali mabe moko tie mais bino bandeko na biso tozo mona teke boza manifester na ba Facebook na bino hein bandeko lundi tozo senge pas ba congolais tout mutu nyoso oyo alingi à intervenir na par téléphone je pense que les gens na kozala un peu large après souple na mutu oyo akolinga benga mobiliser donc benga na 0460 0032 466 33 33 52 ceux qui olinga bokechu benga o mobiliser benga ozana maloba oyo ko encourager bandeko boye bake lundi ezali jour eza congé ezali jour à Pentecôte mutu nyonso aza facilité à koya
ndeko na ngai bomba déjà moi mbongo na carburant oyo moto na Belgique bo s'organiser 4 5 tokende ko défendre ndeko na biso bomo na bokechu te na bomo na bokechu te makambo ba sala nde ba congolais ba sala nation na biso parce que bokechu akufela la cause ya ba congolais akufela cause na biso tout donc bazo sala tout ba étouffer o ezali voix moko ya bato o ba dénonçaka bato o ba sala ka tout pona ko démontrer na monde entier ba viol kola ki sa insécurité na ezala mboka wana insécurité occupation ndeko na ngai tozo senge pa na yo mutokoti partager eloko moko eleki ko partager zate soki olingaka bokecho olingaka Congo olingaka ke Congo na un jour ezala libéré oyo tozo mona oyo ezo ngesa li na Paris wana France na Paris eza humiliation bokecho asali eloko moko te bandeko na ngai bakangi ye kaka po azani muto aza ko déranger soki bakangi bokecho boye bake c'est une façon que balingi congolais alobaka te bazio linga ba étouffer ba voix ba congolais parce que boyebi na sima bokechu makambo bozana ngona mitema boyoka ngona mutema bokina munoko wa bokechu siko soki lelo bakangi bokechu bakangi muno c'est comme bakangi yo munoko ndeko nanga partager benga awa pona ko mobiliser na moni ndeko mo na biti na biti soka bengi pona ko mobiliser na éviter oui allons ndeko na éviter na lekisa na za en direct na lekisa na direct mobiliser ou bien OK na mama liboso wana mama na biso mobiliser pona bato ba ya na jour ya nini wana loba déjà aux en direct loba na lobi boye wayambo ba komisie munene koleka mutu nyonso tu oyo alekaka na prison en tant que aza comment on dirait azali opposant on va sali wayamba koyeba na monde mobima quel que soit balinga te wayamba kokoma munene koleka moki toloba wayamba loka toloba ki Nelson Mandela ekozala bongo biso nyonso mardi tozokuna je vais changer maman et ba changer juste abengi biso alobi ati yango lundi donc mukolo a congé mukolo a Pentecôte mukolo a Pentecôte mukolo peza moto ekita peza donc tokuta na lundi maman lundi mobiliser pour na lundi tozokende biso nyonso lundi papa tokotika wayambo te boko tokende wayambo tokende kuna tozokende kuna ko libérer wayambo tozozonga na Belgique. Merci. Na Belgique. Amen. Ma fille, bravo, ma fille, tu es trop belle. Tu es trop belle comme ton papa, comme ta maman. Bravo, maman Didi. Biso ba baninga na ba copine na yo, tokozala wana. Merci bazo yo kayo. Merci boyoki déjà. Boyoki déjà ba maman à Bruxelles déjà maman okoko kata na yo mama na ya bandeko moso azo benga mbangu po bandeko oyo alingi abenga na 0032 466 33 33 52 pour la mobilisation. Okay. Oui, allons ndeko. Oui ndeko. Naza en direct na éviter soki ozana message ya kolekisa en direct ou bien ozana olingi oloba nini ndeko na ngai. Et justice c'est ça les makafijuru a férié en France. Na adresse je pense que ezaka na zela nazo sala tout ba na kozolo bela adresse wana muto ya ibe adresse ya place justice ko salema botindela ngai na ubie bokoma wana direct bato batanga po bato ebele baluka adresse ndeko tokozo adresse d'ici fin ya émission adresse komonana bandeko oyo nyonso alingaka wayambo oyo nyonso alingaka bokechu oyo nyonso alingaka Congo oyo nyonso amonaka ke mboka na biso ça ne va pas bino bandeko bozo subir injustice ya kotinda bambongo chaque jour na Congo boyebi ke baza ko imposer biso système moko ya ba dépenses inutile ba dépenses moko oyo tozoyeba tina te to bandolesa ba famille na biso tandis que ba famille na biso baza ba aveugle te baza ba fainéant te ba na courage ya kosala mais ba privé bango basala ba privé bango misala nyonso wana wayambo dénonçaka yango pona kolakisa bino ke peuple zaïrois wayambo bakangi injustement donc peuple oyo alingi akota na moni ndeko moso abenga na États-Unis la éviter soki
ndeko oyo abenga na États-Unis, je ne sais pas, abenga lisusu, ceux qui ont en direct, bandeko bo partager émission. Donc programme échanger les alliés sous mardi, programme il y a jugement, il y a Wayambo et commis lundi et là jour à Pentecôte et pas na bango ba salaka, c'est vrai, ba te belé ba kanisi que jour wana ko sala matin pour les férié, non. Justice est allée et ça la kati mukolo ya mukolo Pentecôte, ça veut dire boya et belé bande konangai. Isa jour à Pentecôte, boyebi Pentecôte eza mukolo moto ekitaki, ça veut dire jour wana isa jour il y a libération et libération Wayambo et délivrance à peuple congolais. Biso toza ko rassurer bino que Wayambo va libérer ces pays. Il va libérer ces pays. Ceux qui osent croire, te ba osent croire, o bazo croire na biso ba loba amen. Parce que bino bokaisa que pour libérer mboka wana, il faut ola ta Rolex, non, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Félix, il a trahi. Il a mbongo te, le loi comme il bino président. Boye ba pe biso pe to na mbongo te, toko koma ba président, ba ministre na mboka wana kaka. Toko libérer bino. Merci mingi bande kona o nyoso bazo kota. Bo sala to en tout cas pour partager. Allô, allô. Bonjour les connaissants en direct, na yipti so un message par rapport à Wayambo, il y a jugement lundi. Là les qui sont en direct parce que naza en direct na yibite soki. OK, na tozana ndeko na biso azana en direct aux États-Unis pour na soutien Wayambo bandeko tolingi lundi e inda tolingi endi ndeko na ngai loba bazo yoka yo. Bon, on a bien aux États-Unis commandant et so d'abord on a salué l'initiative aux UI et l'initiative vraiment félicité, je te fais une pierre chandelle par rapport à l'initiative aux UI. En tout cas, je demande à toute la diaspora congolaise de l'Europe pour la libération de Mboka Congo. Pour l'exploitation de la ressource minière à dissoter et pas impérialiste. Je vous demande, je vous en supplie, tous les niveaux qui dépassent pour soutenir les chouchous de la diaspora, pour soutenir Boketu Ayamo, pour tous ceux qui ont Boketu sur le Baratouba, Boketu Abinsango Touro. Il faut qu'on soutenir Moutouana. Les talibans, le président Nabango, qui m'a dame entre parenthèses, pour soutenir Boketu Baratouba, pour libérer. Vraiment, soutien total à Wayambo, soutien total à Maman Didi, soutien total à ma nièce. Oui. Moi, on a toujours vraiment. Davina et Chance la vie. Davina, Chance la vie. Maman Eli aussi. Maman Eli, hein, la beauté. Maman Eli. Il y a mon à la gamine qui était. Accent sana. Oui, accent. Ok, bandeko bokota ebele bo partager bandeko toza en direct. Oya lingia benga pona ko mobiliser pona Wayambo eza spécial Wayambo, ça veut dire spécial Wayambo toza biso tout lundi na Paris bandeko. Tokuta na parce que jugement et les cas qui va libérer Wayambo, mais to comprendre que ba je ya ba kadi ya bakando ki bazana sima ya jugement wana juge aloba asambisi Wayambo ayoki Wayambo amonike mutoyo juge abimi na poste Pilate asukoli na maboko alobi bo libérer mwana nzambe azana problème te mais bandoki oya Kinshasa na ya Kigali ba yokani na sima ya allié na bango Macron babimisi nini procureur na bango po a contester libération Wayambo asali appel mais biso toyebisi bino bandeko na biso lundi biso tout oza na Paris Wayambo oza libéré lundi toyebi ke nzambe aza na côté na biso parce que bakangaki bango moko bazangi eloko ya ko condamner le ye mais ba préfet ba souhaiter kaka ba sala appel po Wayambo atika na prison ndeko na ngai yo oza na Paris France mobimba ndeko zola na ngai partager na no émission ndeko na ngai partager bo partager émission place aux alliés oza na Facebook. Partagez yango bandeko bozana ba site ya ba YouTube bozwa bo partager ndeko na ngai tozo yebisa bino ke baza kolinga ko étouffer résistance bazo linga ko boma combat tolo bakali souté po ba yebike soki bakangi Wayambo batebele bakobanga Wayambo bakangi injustement donc asale lo côté ndenge za boye justice à France eza en face ya Wayambo bomo na procureur wana te baluki Wayambo na ba problème ebele bazuite yango bakeko kola musa makambo ya 2015 bakema la musa makambo ya 2015 na suka na yango Wayambo gagné bango yango momoni lobi to sepelaki lobi to ebisa ki binoke Wayambo za libéré mais comme procédure ba français
il faut que tique la paix occasion na cas adverse, ça veut dire gouvernement français yango pe eye ko contester et ça li appel yango bazo ke de ko samba sous deuxième tour bandeko to beti bango na deuxième tour avec la vérité qui est wayambo innocent mais ba préféré kaka to kende na bango na deuxième tour ndeko na ngai boya lundi tozo croire na nzambe na biso to ko fêter victoire wa wayambo na Paris libération wa wayambo to ko fêter yango na Paris ndeko kozanga te et kozala victoire ya mnene ya peuple zaïrois devant ba français devant ba gouvernement na bino ya Kinshasa devant ba rwandais o bazoboma na gouvernement ya Kinshasa wana ndeko na ngai yaka to fêter ensemble victoire ya wayambo eza victoire ya wayambo te eza victoire ya vérité bino moko bozomona bato lokola ba mukwenge baza lelo humilié par Kagame na Kinshasa ata leader moko alobi te mais wayambo tango azalaka libre bolinga boyoka ye alingaki aloba parce que aza muto azaka na munoko na benga munoko ezanga itirete soka moni mabe alobaka mais tanga balitala ba leader na bino moko te abimite moko te aza capable ya kosala face na Kagame yango tozolo baboye procédure ya wayambo aganyaki bayebisi ba libérer ye mais gouvernement ya France esali appel makambo ezoleka na France bandeko na ngai eza politique parce que juge a trouvé na dossier wayambo eza vide mais bazo sala tout ba clouer voix na bino ba tebele boko na bino koloba te mais à travers wayambo bo se retrouvaka à travers wayambo ba voix na bino yokamaka mais yo ndeko o olingaka ndenge wayambo lobaka ndeko na ngai tomona ki bino bobimaki ebele na makamba fali bandeko na ngai tozo senge pa na bino to la ki sa maturité lundi eza jour férié justice et ça les maka jour férié mutoa mandoyi sete eza jour à férié musala ezate ezali justice et ça les maka jour férié toya ebele na France na 10 heures zela na ta la place parce que na moni ndeko moko a publiaki na place ni koleka na pesa bino bandeko bobenga ngai na 0466 donc 0032 466 33 33 52 bobenga ngai ebele de façon to mobiliser benga po o mobiliser olingaka Congo olinga ko dénoncer makambo ezoleka na Congo benga po to mobiliser parce que moko na biso moto ya mobilisaka lelo azabazo linga ba étouffer ba voix na biso à travers ndeko na biso wayambo ndenga dénonçaka ezo déranger bango bandeko bo benga ebele bandeko na biso ya France bo benga ebele to zala wana allo. Oui. On est en direct ndeko na ngai soko za besoin de message na lekisi yo. OK. Bato bayoka yo na lekisi yo oza déjà en direct lo baba yoka yo. Oui, bon, on sait que tous les Congolais oyo vraiment oyo bazaïrois na drapeau na biso ya bana Zaïre que totika ba division et là on sait que ba division totika ndeko azona pasi. Biso tubundaka komba oyo maringa na liyo pesa komo na ngate mais ngai wayambo ezala commandant so ezala baba ezala leki na ngai c'est les ino tout le monde commandant l'émissaire bana maman maman mongala bango nyonso bino nyonso bato ya famille to ya famille moko totika de division to soutenir moninga parce que nga nazokende jugement ya oketu nakendaki ya liboso ya mibale donc namoni vraiment esalanga mpasi mingi na leli namoni vraimen ke nombre tozalaki nango tolingi vraiment boketu te tolingani te namoni nombre tozalaki wana tozalaki na baipo aiza batebelebele bacommandant leyo mais vraiment esalinga mpasi tobandi ba weekend tozongi 14 heures na ngamu nga nazalaki ngamu nazobondela bapolisi wana mpo toyebi biso tokota na kati baboyi après toconvaincre bango ke kati pesa bakota ipo akoti baboyi babino monsieur yote yoda en bref totika na division to soutenir ndeko na biso tala bana ne atiki bana moi je suis père de famille otika bana na yo na ite ya ni mwana oyo kuti ezali nta yibelo ko mutu te azu mwase mutu te afingi disons askoke mutu te mais oyo nyonso ye
azana bien bana bazadia basisa ba initiative ba salaka mais on a besoin de na amour ya mboka bande ko na biso on a amour ya mboka azo ça la tête peut-être to ki ba division wana pour rouiller la nani odombo rouiller la nani baba rouiller la yo nini commandant eso donc to tika so comme ni kama boye ba division wana to tika yango eza mboka zo kende tena na lelo mboka na biso les pays les plus pauvres ya Congo et ya monde alors tela ba rizo sana ngo tela ba dozo gouverner biso to tika bozo ba wana to tika ba division mardi oyo ngana fandi pembeni ya eza lundi mobilisation eza pona lundi ndeko na ngai ah oui limita la mais ngai da yoko jipa tsona ba bele yo toto nani monsieur Léo da ba tsona hivi kile mardi OK juge je m'excuse juge a outi ko changer ba lobby lundi de ezali jugement entre Boketu na gouvernement ya France. OK yangona nani commandant eso ngana za na Paris ngana fa na Paris pembeni ya tribunal. Donc ngaku tukale wa minute kaka donc totika ba division to fanda to solola to bosa na nyonso to ya ko soutenir de kona biso ngai le lisa kinga effectivement ele lisa kinga ina moni una nombre ya batu batu bayi o bazala ki wana totika ndiko na biso tipo oyo ayibe loka mututé ezane le rombo ko na to bongi ndi to na ba France ba Belgique ba nini pourquoi pour moi on est bien tous ba série tous on nyonso wana to comme ça ko ko so mituka to so mituka awa mais pour la division to soutenir muninga ibe loko mututé asi moi ça mututé lelo bana na mo tina ya tiki pour nini intérêt na biso alors bandi ko na biso ko za biso ko e ba lokola commandant zo na yo passer message eza mardi te la lundi biso nyonso na uta ba Belgique na uta na nani na wapi na Allemagne Londres boza na tana bino lelo tuza samedi to ezalaki ya la veille non boza ba journée ya mosala biso toza mesure ya mosala ngai nazwi 4 jours ya mosala nazosala te mpona wayambo na ngai po kozala pe mpona pe komanda eso na ngai po kozala pe babel na ngai ko kozala pe nini komanda odombo nyonso eza pour intérêt ya mboka totika nde ba division to soutenir muninga to soutenir ndeko na biso azoko etumba zo boneza ya yete eza nde problème mpona intérêt ya mboka to komanda na tiki yo po merci mingi en tout cas na maloba kitoko zoloba bandeko tozo senga pa na bino ngala ko senga pa na bino bandeko na ngai oyo eza komba ya muto oyo azana amour ya mabele soki muto amoni ki alinga na mabele te alinga Congo te yeba ke makambo ko toucher yo te parce que bakangi wayambo bakangi en pleine manifestation, ça veut dire bakangi en pleine action aye atiki famille na ye aye pona Congo baye ko zoye na ndako te baye ko bazuye en pleine nini action aza ko défendre peuple na ye yango ndeko na ngai ezo senga ke tozwa maturité lundi na 10h lundi na 10h ndeko na ngai soki olingaka Congo ko fanda na ndako te eza pe férié tout comme oko banda te oko senga pe déjà soki ko sala mokolo wana senga ndeko na ngai to kutana lundi biso tuna na Paris nazotala adresse awa na pona pesa po na ebike bato ebele bazoluka adresse na ebite soki nde yango na bandeko oya ebi adresse atindela ngai oya ebi adresse bandeko atindela ngai na ebite soki na meka ko benga maître Bola soki akoyamba po akoka koleka apesa biso adresse ndeko na ngai mutu abanga te Chilombo ko bangisa mutu te tokotika pe komba te tika pe ko bombana na sima ba français na sima na yo na Kagame bobo malasi soki boza mibali bino moko bokende ko porter plainte contre Boketu afinga bino ebele pourquoi bobo mbana na sima ya ba français bokende ko porter plainte soki boza mibali bomo na ndeto bimisa bino ba photo ya bibembe bele na place yango bokende futa bino ba okanga bino tozana no bandeko la biso de 25 oyo waya monana za problème kuna to awa pe na Belgique tozana tokende sous na justice mosusu ngana waya mbo portaki biso plainte comme to boya ki drapeau na bango ya ba génocidaire wana to décida ki to matcha drapeau na biso ambassadeur ya Chilombo apporter biso plainte ça veut dire tango toza ko bima na waya mbo lundi kuna mardi to keli susu ko samba awa peuple zairwa
boyo kela biso mawate mais boyo kela nde peuple na biso mawa oyo azako comprendre te que avenir ya nation est en danger biso quand même to comprendre toza ko la musabino bande ko na biso botala koma Kagame azokota na mboka na biso bato bazo betele maboko muto ya massacrer peuple zaïrois muto ya azako humilier peuple zaïrois mais lelo Kagame a ote kokota epai ba Taliban na matanga ya oui na matanga Tshisekedi bande ko na biso ba Taliban ba beteli maboko bande ko toko tikela ba Taliban mboka wana te yango moni ba osala tout ba étouffer Bokechu ba étouffer voix moko oye portaka ba voix na bino voix oye dénoncer ka ba viol voix oye dénoncer ka ba massacre voix ya Bokechu bazo luka ba étouffer yango ndeko na ngai lundi na 10h biso tout ozana Paris ngai personnellement bomona nga na Paris boko mona famille ya Bokechu na Paris parce que tokola kisabino ke tokotika ete atazana dans pasi on va se déplacer yo munelofana na Paris ba jeune ya Paris bozo mona oya za ndeko na bino aibaka te Bokechu apart musala na ya musique aye lelo ko embrasser oya carrière politique ya ko défendre peuple na ye azana domaine azana musala mususu te ndeko kofanda na ndako te yaka blendi kolanda ba Taliban te o bakangi Bokechu o ba ko refoule est-ce que mutu ko Chilombo azana makasi a offert de refoule Bokechu boza ko rêver ou be quoi leader na ye chef ya Chilombo kanambe akoka Bokechu te kanambe akoka Bokechu te ndeka ka mungamba ya Chilombo oyo yo kanisi ke po atie ko solana ba ba français a otobol excellent na kati ya prison bokanisi ke boko intimider Bokechu bozela tanga ko bima moto ekosa volcan ekosati volcan ekosa ndeko benga na 0032 466 33 33 52 soki olingaka Congo soki olingi ko dénoncer ba viol à Congo soki olingi ko dénoncer ko mobiliser pour na lundi ndeko nanga benga po toti kelo maloba oloba po ebele boko koloba te porte parole na bino Bokechu wana bakangie yo pe remplacer Bokechu azate remplacer eza moment oloba pe oloba o mobiliser ndeko nanga muto akosa bino te lokuta eganyaka te o bozo mona na France wana eza lokuta bazolinga e gagner vérité la vérité c'est Bokechu a dénoncer ka ba massacre aza ko dénoncer ba nzala ya mboka wana nazo ya mandeko na biso mboka za na Afrique du Sud na ifite soka linga leka alo ndeko oui bonsoir ndeko olingi oleka o mobiliser ok zelana lekisayo ndeko nanga o mobiliser ndeko nangai oyo alingi abenga après ndeko abenga po loba ndeko loba bazoyoka yo ya ngai ndeko betela depuis Cape Town na Afrique du Sud en tout cas tozana bomoko po koni moko ebelisaka moto te donc tosangana eza pona bolingo ya mboka biso awa na Cape Town donc makambo eza bien te bazoboma xénophobie epai parce que tokima bamboka na biso toyebela libanda alors so tozobunda mpo na mboka wana eza mpo mboka ebonga un jour tozonga na bamboka na biso soki esalaka biso tokufa libanda me bana na biso baresone mabele ya bakoko tosangana tozala together tobunda bitumba wana ekosimba tozala nsima ya Bokechu wayambo abundi bitumba oyo depuis kala eza mbala liboso bainterpele ete tobangi biloko te mpo ebi eloko ya motu te atuka naza na together chaque jour nalandaka émission donc naza together na bino. Merci mingi my brother, we are together. Bokoyoka anglais awa biloko kaisi toloba anglais te ndeko. Merci mingi, thank you very much. Bandeko biloko kaisi biso toloba anglais bo bando yoka ba abari muzuri awa bandeko bobenga ebele poto la kisake toza ini toza solidaire na wayambo oyo lingaka wayambo. C'est le moment où la kisa bolingo na un message awa ya mobilisation pour na lundi ça va chauffer. Boya toko fêter libération ya wayambo ensemble. Toko fêter libération ya wayambo ensemble. Biso toza na confiance ya Nzambe ba ko libérer wayambo po azama boko pembe.
bandoki o bazana Congo ba Jean-Pierre Bemba ba Katumbi tous ces gens là bazana makila na maboko bakangi bango te boyo kanga innocent ya yebite asimba ta mundu kite adera mbonga makila te. Merci mingi na moni maître Bola bengi le seul juriste à peuple mokonzi tozaka naye eza maître Bola, donc je pense que maître Bola lingi a expliqué un peu. Maître Bola oza en direct to bengi opo opesa biso pe place nini au juste bato ba okutana pona lundi pona mabawa yamba. Bon, na uta musala sikoyo, na uta musala décision de lundi ou oui, avocat si atindeli biso ba document tout oza nango awa toza secrétaire na biso ya chance. Toza na mibale mosusu akomaka mingi awa Davina, donc baza déjà na ba document tout oyo avocat tindi ke bakosamba lundi. Quelle instance supérieure, c'est la cour d'appel à Paris. Hein. Bon, adresse nango oza na idée. Adresse na to pesango, donc précisément donc na mutu na évité, mais peut-être que vous ça l'appelle dans même bâtiment, na le dans même bâtiment. Donc adresse to pesango le lobby. Bon, bosko lobini ni pona bandeko balingaka peuple mokonzi o balingaka mabele o baza contre ba viol ba massacre pona ko mobiliser bango pona bokechwa ya lobini ni pona lundi. Non, pour la lundi, donc mobilisation tous azimuts. Hein. Donc Batbaya, tout ça la mobilisation, chouchou à diaspora, bokechwa bonito, donc à sacrifier vie pour na combat, pour la révolution. Mutumo wa rotika la akobang sabisha zate. Donc tokoke na komana biso tina suka. Donc tozo senga batu nyonso oyo baza ko buda pona mabele s'il vous plaît. Merci nous président pona mabele biso buna pona mabele pona mutute baya. Donc to sunga ndeko to pesa ndeko courage makasi. Ouais. To pesa ndeko courage na makasi. Bon, est-ce que cour d'appel est dans le boulevard du Palais? Bon, il y a un habit, donc il fait ça là, palais, donc il fait la palais, il y a justice soit si quand on a. Bon, ça là tout mettre, pour tout tia confusion à batouté. Bon, ça là tout bon, que la biso vraiment adresse juste pour batouba à l'éparpillé. En tout cas, meka ko luka pour na lodisi lobby, tozwa déjà précision et à place makambo koleka. Bande ko ce qui est vrai lundi. Oh, merci maître Bola, merci to qu'on a continué mobilisation. Merci mingi maître Bola. Ok. Bandeko, to continuer mobilisation, mais lobby, je pense que to copé sabino précision et adresse pour tous à la tête, ba gauche, ba droite, parce que il faut biso tout tous à l'ensemble, parce que to ko sepe la libération wa ya mbotoza na nzambe côté na biso. Ba oyo ba lia mbonga makila ba ba bomaka peuple bazana mboka wana, ba chilombo ba teki Congo. Ba chilombo azo lia azo mela chaque jour mbongo wa Congo. Bandeko na, je pense que ndeko na biso, kulutu na biso ouais, Kouloutou na za en direct, na évité ce qu'on lui intervenir, mais na za en direct. Oui, na za en direct. Na va mobiliser na pour na waya mbo pour na au samba lundi. Les mobilisations kaka kobenga batu lundi baya ko soutenir waya mbo parce que aza en face ya bandoki ya Congo balingi peuple a la vérité té. La vérité c'est Wayambo. Il dénonce tout ce qui se passe au Congo. Les loba lingi ba étouffé voix wana. Ceux qui ont quelque chose à dire donc na activer ni haut-parleur pour bato yokayo. OK, ça va. Kouloutou, on a déjà haut-parleur activé. On peut ça un message na yo par rapport à bato pour na lundi pour bato ba kutana pour na soutenir Wayambo. Bokechwa Yambo Azali, grand résistant, grand patriote. D'ailleurs, Réveil FM international, pour Pessaye prix spécial par rapport à Moussala Naye Rubundela Mboka. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que nous devons être très très vigilants. C'est-à-dire que les cas, il y a
Yambo doit interpeller chacun d'entre nous parce que les régimes d'imposture, d'usurpation et puis d'occupation du Congo veut museler les combattants, les résistants ou les Lamboka. Donc, en touchant Abo Quechua Yambo qui est les chouchous de la diaspora, ils veulent simplement introduire la peur dans le niveau il y a diaspora pour battre à la Robanga. Donc, si tu toucher Boké, tu sais que Bamisouana donc Barolobate. Mais non, Boké tu azali Mouinda Nakati il y a résistance Nabiso. Donc, je pense que il a tout notre soutien. Donc, je l'ai dit sans embâche, Boké Yambo a tout notre soutien. Et le lundi, nous allons à Bissonioso pour soutenir encore la libération naïe. Parce qu'il ne faut pas confondre. Il n'est pas dans une prison. Azan a centre et rétention. Bon, nous avons résident en Belgique et non en France. Donc, ils ont des centres à rétention. Mais, pour la juge, ça qui juge des libertés, ça qui a convaincu. Donc, on va appuyer là-dessus. Donc, soutien total, sans embâche, na Bokechua Yambo, les grands libérateurs, les grands combattants, les grands résistants. Et donc, ils ont ça la passi, ils ont la ndenge, bande konabiso ya Benampuka, tribalo ethnique, bande konabiso Luba Kassayen, qui vraiment distille la haine. Donc, bazo sepela, balingi ba sepela. Mais baïba que France est quand même état de droit. Et que Bokechua Yambo, il est protégé par la Convention de Genève par rapport aux réfugiés. Donc, biloko monsieur ce qu'on ça la maté. Donc, on oiseau sepela, monsieur Alobio, akangami pour 6 mois. Je pense que d'abord, on remercie au commandant Esso pour m'avoir donné la parole. Merci, Mengi. Dire simplement que lundi, tous allez belé pour nous soutenir au Ketchouayam. Merci, Mengi Koulout Nabiso, Freddy Moulongo, Congo FM, Koulout Nabiso, FM International, donc, Eza Koulout Nabiso, Freddy Moulongo, Bandeko, Oya Lingia Benga, Lelo Eza spécial. Lundi Pentecôte pour Wayambo. Bandeko boko to ebele tolingi lundi to sepela biso tout ensemble pour biso to ebike Wayambo kozala libéré ndeko na ngai. Biso to ba to akondima. To si to gagner bango na première étape comme bango baza bandoki souci na bango kaka ba étouffer bakanga Wayambo. Tozoke na bango deuxième étape. To ko gagner bango ndeko na ngai parce que Wayambo c'est la vérité. Parce que ben afinga kande kolangai yo yebi makambo ba homme de Dieu ba finga ba tuna ba Bible kuna ba yebi siko lisuma musa ya nini ya juste nzamba kontinua konsigera ngo okosi lisuma ya juste nzamba tala ngo te ouais bilo kaisi ke nzambe po ndenge wa nzambe alinga wa yambo fort bo tala histoire na ye na yo motozolo mimona ka musanto ko mona ke o vivre la grâce en nzambe te wa yamba vivre la grâce en nzambe. Mutu abimi na famille pauvre les lois bangi ça va président na bino baba ndo corrompre ba français po ba kangaye ozomona te grandeur wana okasi grâce wana yoza na ngote finga na yo parce que oyaki na mokilo ou bien ko beta maboko ou bien ko finga Wayamba zo sala histoire na ye ngana sala histoire ba combattant ba sala vraie histoire biso ba koma biso na ba histoire mais yo nil par ba koma yo po obeta ofinga kana ba commentaire po obeta ba to maboko ba koma kayote na monde eza ba to ba ko sala histoire eza na ba to ba ko tanga histoire eza ba to ba ko acclamer biso to sala histoire po bino po beta biso maboko dit amen. Oui yo fanda wana finga ka komaka omoni ngana biso to yebi yote mais yo za poso yo ka biso ozomona importance biso to yebi yote mais yo omoni ke grâce to ana ngo puissance yo osali tout po yo ka biso
mais ba o bazolanda biso o tozana bango même esprit okomona ke azo partager pour que ye bazo sala histoire pour lobi tango Congo kozala libéré à kozala fier que j'ai travaillé aussi avec eux. Yo bino ba congolais bolingi facilité trop bolingi ko bundate awa lelo bozo finga wayambo lobi tango wayambo nzambe akomatisa na élévation bokomi kaka oh je suis wayambo oh nini fondation wayambo to boyango fondation ekozala te ni brique ekozala te oh je suis ami nini les amis de wayambo ekozala te tu dois travailler eza musala ba fainéant ya bato ba mendiant awa nazaboy namoni ba ami ya commandant eso te lobi okomona kaka bandero la munene les amis de commandant eso nayebi bino te il faut travailler bande ko biso tozo travailler le combattant travaille lobi tango ba combattant ba ko se retrouver ba komi na ba poste boye boko koma ka mino ba jaloux pour les lozo bombana ngana bundaka dans l'ombre okokufa ka dans l'ombre et bemeno pe muto akoyeba te dites amen. Eh oui okokufa dans l'ombre nzambe alinga ba période biso toza ko bunda vraiment poto libérer mboka wana lelo bokechu lelo famille na ye awa na pas bokechu yos omoni ke tozaka biso mibale bozo mona ke manque ya mutu moko ezali ça veut dire famille wana eza na souci ya papa na bango mais yo fandi ozo sepela po ozo soutenir Félix bakangi mutu injustement pour atiki famille na ye yo ozo sepela mais yeba ke Jésus Christ tango bakundaki ye ebele babeta maboko mais 3 jours après ba vivant miracle et Yesu abimaki ye moko te Jésus Christ abimaki ye moko te na ba kufa ba sekwa na ye de konanga toze sabino bokangi bokechu tango akobima kuna boyeba ke c'est libération ya mboka wana politicien tout ou bien homme de Dieu tout vrai homme de Dieu akotaka na prison pas na prison ya Denis Lesi bakanga ikolo escroquerie wana te muku na bakanga ikolo ekobo wana te vrai homme de Dieu tango bakanga ikolo vérité tango abimaka kuna boye baka ezalaka libération ezalaka gloire ezalaka bénédiction boye bate ndenge bakangi wayambo kuna boye bake ko sortir na ye wana bande kolanga tozo pesa bino toyebisi bino ke année oza année ya libération ye moko a prophétisa kabino ayebisa kabino déjà que banani wana ndeko mama soki akolega leki omona te akolega na te bandeko o comprendre tozoyebisa bino ke même Paul masango ebota esenga bakotisa yango na mabele Joseph o bobenga azaki premier ministre d'Égypte il fallait qu'akota na prison ya wana mbobo sepela nango te eza élévation il faut ndebo regretter pour ni bakangi muto pour soka bimi kuna komata botala loko mona ndenge gangi botala kombo na ndenge gangi bande kolanga botala koma kombo ya monenge gangi alo oui maman oui bonsoir maman boni naza na émission lingoleka allô allô namoni mama na biso ezosala ma coupure bandeko eza ma coupure bandeko bo sepela omoni bino ba taliban bo regretter nde pourquoi wayambo pourquoi bakangi ye to sorti na ye akuna eza élévation moi je vous promets eza toute la première fois bokomona miracle que muto abimi na prison quelques jours après amati toza koyebisa bino ke basali erreur ya kosala lelo kombo wayambo ekomi grand kombo wayambo lelo ekomi makasi parce que bino bato bo décider oui alors maman naza na direct na olika no mobiliser soko la ninga na Facebook na ngomona na direct comme ça no rappeler s'il vous plaît naza en direct landanga na Facebook na mobiliser ou bien olingi mobiliser pour na wayambo pe pour na lundi wa wayambo ko samba parce que na en direct allô
te na lobi na la nanga la direct naza en direct à Facebook mona na en direct nanga bandeko tozo mobiliser encore de plus bandeko bo sala tout lundi boya ebele bandeko na ngai pour vous dire que lundi eza mokolo oyo bato oyo balingaka Congo bato balingaka mboka bato oyo bayebi ke balingi bakota na o bazakana bakokota na histoire ya libération wana ya mboka wana bandeko boya ebele bolanda bataliban te batalibans baza bato oyo nzambe akela bango baza bato baya kwa klamaka pona bato kaka baya na mokili oyo kaka bakumisaka bato bataliban baya na mokili oyo po babanda kolala nzala bamusu baliaka po c'est comme ça na mokili nzambe akela bato mususu aya na mokili kaka po akumisaka bato po soki bato wana baza te elengi ya mokili kozala te bato bakumisa bato soki baza te elengi kozala te siko yoza classé côté nini ndeko na ngai yoza classé côté nini oza classé côté ya bato oyo nzambe atinda bango baya kobetela bato maboko ou bien za côté ya bato baya kokoma histoire wayambo lelo akomi histoire wayambo akomi olinga te wayambo akomi histoire na ye omoni esie komami bataliba boza na souci boza na pasi na mitema ke pourquoi bakangi wayambo parce que kobima kuna eza élévation ayebisaka bino ke aza libérateur et akolibere mboka wana Pobo mitunaka oza na 8000 km oko libérer ndenge nini bongo général de Gaulle a libéré mboka ndenge a libéré mboka ndenge nini oyo tozo sala oyo eza bato baza conscient bato baza na amour ya mabele ndeko na ngai oyo alingi abenga na 040032 466 33 33 52 ndeko oyo lingi benga na numéro ona pesio pona o participer o mobiliser pona wayambo ndeko na ngai olingaka Congo olinga ko dénoncer ba viol yeba ke ndeko na ngai Congo eza na benini wayambo aza na yo besoin lundi ndeko na ngai to ya ko mobiliser et to ya ko telema boyeba ke justice parfois ezaka na influence elanda influence ya masse libanda mais biso toza besoin ya influence te toza besoin ya vérité bakangi injustement wayambo faut azala libérer na sima ya justice française boyeba ke bandoki ebele baza kuna babombani ndoki ya liboso eza gouvernement na bino ya Kinshasa ndoki ya mibale eza ya Rwanda baza kolinga baosala tout de façon ba étouffer ba voix ya peuple zaïrois ndeko na ngai soki ofandi na ndako oza complice ya bato bazolinga ke komba ekufa oza complice ya bato baza ko supporter ba mort o baza ko supporter ba bêtise ya Kagame bande ko boya bo manifester ke toza peuple toza mature bokoki kokanga moko na biso te po asali eloko moko te to bima lokola ba Tshisekedi ba sacrifier Lumumba te bo to ya ko défendre nani oya za Lumumba na biso za boketu wayambo to ya ko défendre ye to tikate ba français ba sa n'importe quoi na mutoyo azana innocent asali eloko te likolo ya ko bundela mabele peuple zaïrois toko tikate ba Rwandais ba sepela ya komona ke ba yeko soana Macron Chilombo yeko soana Macron po ba ko kangana ye wayambo te to po ba bomaye balinga balekisela ye temps po Chilombo aza na pouvoir te devant wayambo aza na pouvoir moko te mais toza de ko dénoncer ba plan na bango diabolique ya koya ko séparer un père de famille avec bana nae. Oui allô? Bonsoir. Bonsoir ndeko. Donc est-ce que obengelinga pona nini? Boyo kataliba obenginga nini? Kangana mbanga na yo ko bengela nga buzoba batena na méchant. Tala bolole oyo tala taliba oyo bozo kufa na nzala na Kasai kuna bozo kokate tala taliba mosusu oyo bazo kufa na nzala kuna
au moins abenga pour mobiliser bato ba cotiser pour na kopesa bandeko na bango fufu kuna yazo benga pour finga Taliban ngas qu'on a répondre awa au moins que ça maël était on a peine maël était parce que on se retrouver en Afrique du Sud. On se retrouve en Afrique du Sud. Afrique du Sud, c'est Afrique lokola ya biso. Ba Sud-Africain ba mande ko zo ba soin pas na biso. Mais au Kimi Congo likolo ya fufu na Afrique du Sud. Porto yebi vi Afrique du Sud. Ngana leka na Afrique du Sud avant yo. Na yebi passe bande ko la biso Afrique du Sud na pesi bino mbote. Mais na yebi passe yo bande ko la biso Afrique du Sud bo vivaka. Ozana poto te. Ozana passe na Afrique. Ozana passe na Afrique du Sud. Ozana passe na Afrique du Sud. Ozana musala bien. Ozana de sécurité. Otiki ozo lingo finga muto aliaka bien. Mais zonga na Kasai, omo na ndengo ba dekola biso Kasai ba souffrir. Boza bandoki pour comme en Afrique du Sud. Ozui moi ni musala ya sécurité, hôtel makabutu mobimba. Olingio la kisake oyebi trop. Ba Sud-Africain ba bomi biso ba ndekola mino kuna combien? Ba Sud-Africain ba bomi bino ndekola ngai na zozongela yo. Na pesa ndeko ya linga loba. Alors ndeko za na message ko loba pona Congo. Ndiana le kisana chelo micro ne. Tala ba allo loba ndeko nanga ba yo ka. Na to benga bino na Paris donc na kana banyole awa. Omoni ndenge kaka yo lobi bandeko na biso baluba na ebite soki satimani nezozwa. Po ba to ba bundela même ide pensu wana. Ba petit le rôle ba piste mon coco til le lo bazo tamuna kana makolo. Si ba Congolais bazo souffrir pas c'est dans na Congo pas c'est dans na Congo mais bandeko na biso ba kana sentiment ka ndeko na mama azala imposter kana na nini. Mais biso nyonso na mobiliser bato nyonso to kozala mardi to kozala wana. Merci. Merci. Nyonso to kozala mardi biso to kozala na trame ezalaka awa ti liboso ya nini wana to lakisa ba français to ba français baza corrompi Macron lokola kaka nani lokola kaka Sarkozy akina kosala jogging kuna yango ba soutenir même Paris Saint-Germain que nous visiter wana balingi ba exploiter biso to lakisa bango ke to ba naïveté to za ba faiblesse lokola ba congolais mususu. Tokolakisa bango tokozala wana vraiment tokoya makasi vraiment bakomona make tokozala wana biso même na 6 heures na kozala déjà wana na si tokosolola na yo commanda tomobilize bato baya balakisa kimoexplike bato mosuku bakokomisa kaka po aza moluba akokomisa bato ebele baza na Afrique du Sud ebele baza na Angola baozonga Kinshasa te mpo na nini situation passe ba Congolais ba souffrir maman munani Congo eza passe biso tosala kana ba Sénégalais ba Maliens ba Cameroun ba mboka na ba village na ba fin fond ba ceux qui vacances ici ba to regretter ba bien vacances ezalaki court mais Congo situation est bien on a sentiment de kende pour mon ba camarades c'est comme si tu vis tu rentres dans un cimetière. Donc, ok, ma camarade, ma conda, ma situation est bien, l'université est bien, ma bibliothèque est zatée, ma université, ma recherche est zatée, ma livre est zatée. Tandis que, ah ouais, bilo comme on est en Nil. Il y a moins de trucs, ça va congolais, parce qu'on a Kinshasa, beauté, les mains pour l'avenir, Yamboka. Tout le passé pour Nabino. Biso, ça n'a pas si tôt, même dans l'ancêtre, les Bakunda Makuna. Mais pour la beauté, pour Nabino, pour ceux qui ont le biga, la boule, c'est que Dieu. Donc, ma watro. On va faire voir Bino Katake, Bazo régner. Mais en soi, par exemple, il n'y a rien de dans le Paga, mais à exploiter Bino. Par contre, la Kotana qui n'a pas il y a président Kala Koufa qui n'a un incident à Rwanda. Tout ce qu'on a qui n'a pas la caïd, c'est une citation et Alibaba. Normalement, on a vu ce que tu as faible, mais Nicole, on a vu ce télé, moko to soutenir wayambo na sepelaka na bato nyonso oyo baokende na komba juste mpona na bendividité ebele baza kosala politike kaka mpo azwa kaka grade mais biso tosala kaka ke mpo na Congo mpo na pasi ya Congo totelema yango wana. Merci mingi ndeko na ngai boyoki mo message ya ndeko eza makasi ndeko alobi eloko moko important alobi bandeko ba pays mosusu bazonga ba congé na mboka na bango soki bazongeli misala bazoyoka pasi bazo regretter. Mais lelo bandeko boni ba congolais bokimi Congo. Bandeko boni lelo bozoko kasoko komi na Congo komi ko bisake boyebisa mutu teke na ye. Bokomi obomba na ba flat. Bokomi obomba na ba famille na bino bandeko boni. Pourquoi parce que ba give me eleke belé. Give me eleki. Lokola ndeko aza na Afrique du Sud auti ko benga ngaya.
Au moins, la question que la place à Ofananda quoi poids, à souffrir, mais biso bato tozana tozo vivre bien, toza ko mobiliser, tozo mona passe à bande kona biso, aza ko benga po afinga. Donc makambo Kagame alobeli bino ozo mona ngote. Pasi au peuple azo mona ngote, mais yo olingio la kisake pose en Afrique d'ici c'est Afrique. Ce qui au monique obimi na Congo, ozuma évolution ya kolia kodia ma semoul, ndekolanga okomi na noté. Ngana les gars déjà kuna depuis 1993 en Afrique du Sud. Na les gars depuis 1993 au moni rêve na yo. Biso to sito le ka yango. Yango to komi omona poto yango to baye yango, toza posa to zonga. Foto ke no tonga mboka na biso, mais kotonga mboka oya Kagame te, na Chilombo te, na Kanambe te. Il faut mboka oyo za dirigé par les Congolais. Na ya minde comme sous na France, ndeko nanga oleki ole en direct ou bien ozana nani. Ndeko nanga kanga ma moke télévision na yo parce que ça retour. Diminuer nano ou bien eloko zo ko bien télé diminuer eloko moko zo yo ka eso ça retour aussi diminuer volume. Oui bande ko langai bokoto ebele, je pense que ndeko langa oza un message à Alexandre en direct ou bien OK ndeko langai na linga loba ndeko langa loba ba yo kayo par rapport à mobilisation à lundi. Lobama makasi ndeko langai lobama makasi. Oui, wana ba yoki yo. Oui, très bien. Oui, vraiment nana kanda makasi parce que voilà moi Congo vraiment n'habité mon na qui bangote parce que tension liquide donc vraiment makamba Congo ça pas si mingi parce que n'habité ba bato baza inconscient n'habité on a besoin de ou bien prophétie ou parole de connaissance. Ils ont le Congo, le RDC, il y a un problème. Il y a un problème. Le pays ne va pas. Et toujours, quand l'autre est là, comme j'aime pas citer son nom là, Fatih. Pour moi, c'est Fatih, excusez-moi, mais pour moi, c'est Fatih poubelle. Parce que rien n'a changé. Le pays est toujours stagné. Rien n'avance. Mais moi, je ne comprends pas, Bato Baza, inconscient. Non, Mboka, ça va. Mais pourquoi Bato Baza, Congolais, pourquoi Azali égoïste? On voit bien, il y a des enfants qui sont violés à l'Est. Il y a des gens qui manquent à manger. Quand il y a des inondations, on voit les pays est catastrophique. Mais les gens sont là en train d'acclamer les choses. Oui. Mais c'est des... Donc, bêtises, moi, on s'en pour dire, pour féliciter des bêtises. Là, le Congo n'a pas fait de longues études. Nassara a étudié des belletés, mais je suis quand même un peu intelligent pour voir que dans ces pays-là, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc les Congolais, il faut qu'ils se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent. Conscience n'est que zone. Quel genre de peuple? C'est-à-dire qu'ils ont choqué. Ça choque vraiment. Pourquoi on n'est pas unis? On est toujours divisé. Le Congo on est toujours divisé. Mais parce que le problème qui est là, c'est que on ne combat pas les mêmes causes en fait. Nous, matin, midi, soir, moi je suis beaucoup le leader politique, notre Iwayambo. Tu vois le gars, il a tout ce qu'il faut. Il mange. Il n'est pas là en train de demander de l'argent. Il ne demande pas de l'argent. Mais le gars, il s'est sacrifié lui-même pour le pays, pour le bien. C'est ça les bonnes causes. Pas qu'on soutenir ma bêtise, des gens comme des Kagame là, qui viennent raconter des bêtises, qui disent qu'il n'y a pas eu de crimes, il n'y a pas eu de génocide. Et quand on a posé la question à soi-disant Fatih Poubelle là, on lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de ce que M. Kagame a dit, ses propos? Oh, mais vous voyez, bon, moi je ne suis pas là pour polémiquer, je ne suis pas là. Mais ça, c'est quel président? Un président, c'est le chef commandant, le chef d'état-major dans le pays, c'est le président.
Donc, je vois, il n'a aucun charisme. Aucun charisme. Donc, quand on a vu, Kolia Foufou, les qui est trop allié, Kolia. Le discours est dans la substance. On a regardé dernièrement là, tant que ceux qui africaines là, je sais pas quoi, l'Union africaine là, on lui a laissé la parole. Mais il fallait voir. Fallait voir Makamalobi. A jusqu'à Z, je n'ai rien compris. Même moi, on a 12 ans, à beaucoup de papier pour le cas Félix. Non. On lui a cessé de mais c'est pas possible. Donc, en tout cas, quand on a vraiment vraiment beaucoup à la biseau, vraiment. En tout cas, vraiment, commandant au son, félicitations. En tout cas, tu es dans le bon combat. On a bon combat, c'est ça, le bon combat. Merci Mingi de Kolangai. Merci Mingi de Kolangai. Je pense que merci Mingi d'encouragement. Bande kotoza na bino awa pona spécial wa yambo donc lundi jour la Pentecôte donc moto ko kita bande Kolangai bande ko ya Paris biso tout donc eza jour à Pentecôte. Je pense que Nzambe asala ke loko na azarte. Nzambe asala ke loko na azarte, ça veut dire jour à Pentecôte eza moto nde ko kita jour place wana ndeko nanga oza na France, oza na Strasbourg, oza na Luxembourg, oza na Hollande, oza na nini na Belgique, na Allemagne ndeko nangai eza jour eza férié. To se sacrifier pour ndeko na biso. To ya ebele pour na montrer que ba français na Kagame na Kanambe na Félix ba koki ko étouffer ba voix na biso te. Parce que waya mbo portaka ba voix ba to ebele. Oyo biso bino bozala ngona mitema waya ba yaka kolobela ngo awa. Na moment oyo ndeko na biso oyo auti ko kata awa, auti ko évoquer ya Kagame. Boye botilo momo tala comment Kagame a humilié biso. Botala comment Kagame a humilié peuple zaïrois. Ata leader mon côté asali face à Kagame. Bango tout ba kotisi mikila na bango. Chilombo moninga na sali interview na ba chaîne ya minene awa. Chilombo akeko sale na Top Congo. Botala médiocrité. Botala bololé à président na bino. Moninga lobele na ba chaîne ba canaux internationaux. Il y a que kolobela na chaîne nationale, na radio locale. Après Azokima, moi je ne suis pas là pour juger Bandeko. Mboka na biso ezokende mabe. Ezo senga ba leader responsable. Comme biso les jours toko zoua, bokomona changement. Bokomona vrai changement. Au sakani na Zaïrois, au zui, donc vraie frappe. Oui? Kagame azo senga ba voyou lokola biso. Chilombo il faut ba voyou lokola biso. Otieli ba totieli bende. Mais tala Kagame ba Jean-Pierre Bemba bombani na Équateur na libulu munene. Katumbi a bombani soki wapi. Hein? Bango tu ba pere. Bango tu ba pere. Allô? Allô? Oui, Ndeko. Bonsoir, Ndeko. Oui, na direct Ndeko. Zela na le kisayo ou bien bon, tozana Ndeko, je pense que à cause à Brésil ou bien quoi numéro. Kanga na télévision Ndeko Langai, kanga télévision s'il vous plaît, kanga télévision. Ok, pesa message na Ndeko Langai. Vraiment, commandant Eso, vraiment, il faut intervenir pour la maramozo de Ganambo Kanabiso, puisque les rebelles ne vont pas. Oui, les rebelles ne vont pas comprendre que donc, il faut qu'ils soient congolais tout ça. Donc, tout le monde a le droit, tout le monde a été. Sauf que le lobby, tout le monde a été. Donc, si on a un loupa, vraiment loupa. Félicitations de Kolangai. Bala liboso na moni Ndeko na biso akasa ibeza félicitations de Kolangai. Ah mais oui, parce que nengeza on toujours mécanisme pour sensibiliser au niveau mususu pour total lolenge Félix azo travailler. D'abord pouvoir ngozo ngono ya marionnette. Alors ça le lot comment côté, si le lot passe ezali
dernièrement na oso na nde awa na campus na université azolaka bato wifi mpi bato bazosepela okomona bato baa na kati wana bazosepela wifi ofele eluba premier ezosala pena mpasi mama yango tokosenga tozala bomoko tobunda mpona mboka to na président oyo aza pena congolais ya kotonga mboka na biso komanda eso bandeko na kaka bandeko na nga kasa nde bazocomprendre te donc mpasi ya trop donc nde naza bonde na oloba no bonga nazosomba bien na nga sikoyo après émission na tindela yo bio omona donc na voyage lobi na soko nazoya France donc makambo oyo ezoleka mpona okeki oyo ya mbonga na koza yango te ozomona toza bato donc totya bavi na biso totya deja bavi na biso mpona makambo ya mboka ozomona donc nanga intervenir na penga tension ya bandeko mosusu surtout bandeko na nga kasai vraiment botika tribalisme wana ndeko na ngai obetaka mwa chiluba te lobela bandeko na biso akulasi mwaneto komanda biso tomaluba tobotami tokola kini zokomprendre tokola tani na étranger mboka mais jamais na kowanga na ekolo na ngai aloba yango mpe na moluba yango wana oza modéré président ndeko na ngai tosoutenir mboka tala biso tokimaki wa mboka toza libanda ya mboka tomona otravaille na mboka étranger eza nango mpe azotravaille ezovivre mais mutolo eske bakuba mutolo ozomona toza leste parce que omona bamaka mosu esanga na mboka oyo tovivre donc c'est pas bon commanda eso c'est pas bon. Merci mingi ndeko na ngai. Tension mingi ya bandeko na biso ya baswahili ya baluba ya bakongo biso nyonso bana tata bongo na moto bakongolais en tout cas depuis la bandeko baza na France précisément tala kutu bana na Brésil bazosomba bien nanga lelo donc tozala wana mardi biso tozala pena wana mpona tosoutenir wayambo puisque wayambo kozala na place wana aza te zolanda. Ouais. Merci mingi ndeko na ngai en tout cas bomoni baluba modéré o babotami na ville o nyonso bomona ka batinga makafa chibeto bauti mbujima makolo bauti penza chi bauti kote na mutuntu kuna makolo bomoni baluba modéré bana do o ya ville azana tribalisme te ayebi komona makambo o bomona ka ba moto wana bawewa bauti penza chikapa bauti penza mupompa. Merci mingi ndeko na ngai kata kuna pona ya bandeko mosusu merci mingi bandeko azo benga babenga parce que ndeko mosusu azaki na ligne na ya bandeko na biso États-Unis bandeko ndeko mbote ndeko deja na lekisa oyo oyebisa bango boyoka ndeko na biso loba ndeko bazoyoka yo. D'abord mes respects, na sepeli kitanga pour venir malembali quand tu te débat ni na sepeli na débat au shopping ya kasayen de bonanga kuno bonanga kasayen na sepeli na eki magamba lobi vraiment pour aller bandi ko toza la bomoko ngai ne kinga na ngomba te na ba kinga yebi ni makashpe nga za mbende na muda bandu moi tu vas y voir moi na besoin de voir bébé mais je n'ai jamais soutenu Kizenga par exemple suivez mon cas mon frère notre dénominateur commun ça notre dénominateur commun ça Congo. On est là pour défendre le Congo et pas pour défendre un tel individu. On doit arrêter l'ascension de notre pays pour le gain d'un tel individu, un individu incapable et incompétent. Là, tout le monde a réponse de Kagame na WhatsApp. A réponse de Kagame na WhatsApp, commandant ça. Nanouan. C'est qui va me répondre de Kagame na WhatsApp? Pour répondre à la chaîne internationale. Ni va ma quoi. Moi, dans l'homme, on parle de la mounion sur la bande de données à Congo. Vanda pana commandant ito eloko na lobelo za Pentecôte. Eza black c'est ça significatif pour mjemba wa kozala. Eza Pentecôte. Na omona kimbiri kiti. Na omona miracle. Kilo kwa tuka na batali mwana e. En tout cas, commandant ito chef dans Kangela pour eloko kuzota ni za kitoko continuer. Wala na wana te ba sunga sunga. C'est pour rien avoir comme argument. Argument ba wana faiblesse de l'esprit comme le président. Dans toutes les chaînes, dans toutes les missions, il y a pour moi de ça, il faut que ça pour défendre loyalement. Ça, niveau, il y a réponse de Kagame na WhatsApp. En tout cas, la Tiki Bandi Omsuma, les Canadiens, on a intervenu dans la fête de l'Omonia, dans les cours, il y a Kassaya, on a logo dans l'Automobile. On a vraiment pas prêté dans son organisation. L'Omonia, ça m'a pas mon projet dans l'Union sur Kenge.
Merci mingi en tout cas na ndeko na biso ya Kasaye ndeko mingi en tout cas ndeko topeso merci mingi parce que olakisi penza oza Kasaye congolais ça veut dire ozo tia Congo liboso Kasaye après bandeko oyo nyoso bomonaka ba Kasaye bakumisaka Félix dans les vides bauti penza côté ya Chimbulu bauti côté ya Chimbulu côté ya bakete mais bana baluba penza oyo ya baluba penza oyo bakola na poto o babosami na bakine babotami ya Lubumbashi bazana buzoba wana te botala ndeko na biso oyo uti koloba wana azana Félix te po azomona pasi ya peuple mais oyo ozomona ke Chilombo ala asala mabe asala boye bauti village ya momoni bapesi bango ba moto po atika omona moto te na vie na ye ndeko na ngai tozo yamba lisu ndeko na biso azana France ndeko na peut-être que ça un message à collection ou bien lingo ebisanga na lito je ne sais pas une Alexa en direct na Alexa en direct ndeko na ngai OK ndeko na ngai azana France bana France surtout bino tozana bino posa makasi ndeko lo baba yo kayo donc na lingi na pesa message ba ndeko nyos ki ya France ba ndeko na bazona na ba jeune comme moi parce que tous sont des jeunes moi aussi j'ai grandi Lobama makasi ndeko lobama makasi hein message na ba compatriotes na radio surtout compatriotes congolais qui va en France ba jeune comme moi sont nyonso nous allons aller oui sont nyonso nous allons comme ça on va finir pour avec la police et la justice française parce que système tout petit qui na mo il y a comme addict ils vont commencer à faire ça tout ça va marcher donc faut tout barrer dans mon côté il faut que tout le monde soit là lundi. Merci. Moi je serai là, je vais ramener toutes les pots de cité, on va être là. Donc, les vieux, tout le monde a l'image, et tu les mets, chez les jeunes, tout le monde a l'image, bien interminant, tu as oublié la boca et tout. Alors, pour l'image, ne restez pas dormi, ne restez pas à la maison et tout, regardez télé et tout comme c'est férié, non, tout le monde doit être là. Parce que au monde de Makamoto, na tu anda ndeko moko ba tika sevi ngapi na mo tika baka se ko na tama na ko ko ba me shalu mengo disina na za mo tika se na za mama na ngaka se papa na ngako na za po ka ka se même po ka na ngaka se makota o sudu alors il faut pas moi je dis ma mère elle est du Ghana donc voilà elle est du Ghana donc toi tu pour se mélanger et tout maintenant moi je pense que je veux dire tous les Congolais doivent être là. Il faut soutenir vos questions, mais il faut soutenir vos pays. Parce que le système où ça va, c'est la moitié de ceux qui vont laisser aller, ils vont commencer à faire ça. Au moins, la première marche de vacances, non. Moi, je ne vais pas dire non. Parce qu'il faut te barrer comme ça. Il faut en avoir force, pour combattre le concert, il y a les vieux là, les sorciers là, il faut en avoir force à combattre. C'est au récit pour l'homme à bon c'est mort pour nous. Alors, puis on y a surtout en année. Les gens qui sont en train de se faire, ils vont passer simple. Non. Ça va bien, ça va bien, tu n'as pas senti, tu n'as pas juste chaleur pour pas la ciment. Pas c'est miné, va faire ma chose. Merci. Tout le monde doit être là. Tout le monde, je dis, tout le monde doit être là. Merci mingi papa nangai boyoki papa lobi faut ba sentir chaleur et mukolongoza mukolo Pentecôte. Bandeko il faut chaleur ezala jour wana. Il faut chaleur ezala pour ba français comme bango ba komi déjà na ba pesi déjà ba équipe na bango pa ba Rwandais ceux qui ba Paris Saint-Germain ceux qui ba nini wana donc bazo linga siko ba étouffer Kagame déjà assez à gagner ba français. Kagame assez à gagner ba français. C'est le moment maintenant à ba utiliser ba français pour na ko étouffer résistance. Bino moko bomona ki makamba fali comment moi si na mosoki Moïse soki nani Louise Moshekwa bwana comme azana francophonie ba tia ba mbongo ebele pour ba défier biso na makamba fali. Félicitations mingi na ba jeune bayaki période ya fali et tozo senga bino lundi eza jour férié mais na justice eza férié té justice eza férié té basi ba notifier biso ke akosamba lundi ndeko na ngai kotikala na ndak baza kolinga ba étouffer résistance bazo linga ba étouffer o voix o dénoncer kamabe ya mboka wana
papa na ngai kofanda na ndako te o na kotala na WhatsApp o na kotala na ndeko na ngai eza bitumba ya Bokechu te. Bokechu akofanda na ye pa na ye akolia na ye alali na ye abotane makambo ya Congo mais lobi ndeko na ngai biso tuto kofuta soki totiki Congo wana lelo na tozo futa bande ko biso ya diaspora boza boni o boza soki bokiti kuna bomona ka so ba famille na binote o kiti na Kinshasa olingi ote mutaye bisa teke ngana ye. Pourquoi? Parce que passe eleki misala ezate bokomi ko kima bande ko na bino. Ok, séjour ya 1 mois, il y a 2 semaines, nandenge kozonga, bato bakoye bate. Mais soki okufi, sangweke pa famille na bino. O tela kufi, baya kozwa ebembe. Bandeko, pona ko combattre lokwana, il faut ko chasser Félix, il faut ko chasser Kagame, Kanambe na mboka na biso. Il faut tozala ere na ba famille na biso. O uti poto, ok, okuti famille na yo, mutu akini, ako offrir peke joa non 1000 balles yangoyo. Ezate mutu akina zaka ataza tokala mutu akina zaka kidiaba ya mbakaka azwa kaka akabakate. Non, il faut parfois tout le monde ke okiti na kin mutu akina monike ozana mbongo adwani te zwana me 10 000 yango lelo bato akome okima. Pourquoi? Ba Rwandais ba memela biso système ya koya ko appauvrir peuple wana koya ko matisa douane baya ko tia ba taxe ya kimbuta, taxe ya boye. Pour voyager, il faut vaccin. Vaccin ngo futi, mbongo ngo place mwenkendeke et mona la kate. Ndeko na ngai. Mais il faut quand même ba voix o dénoncer ka lokola boyezate. Yango monike ba décider ba attaquer ce ko biso, ba ko gagner biso te. Boko gagner biso te. Ata mutu atikali moko Bokechu azate menga na olobati. Nga na zoloba. Boko kangangai mosusu akoloba. Donc boye baké tokosi la te. Parce que na plan na bino bokanisi que c'est le moment pour na ba intérêt à Kagame na Félix boye utiliser ba Rwandais et na France pour étouffer bandeko. Lundi na 10h biso tout aux à Paris. Bandeko boye bi ba adresse bo faire circuler na Facebook. De façon batoba e ba place ni tokokutana. Ndeko na ngai kofanda na ndako te eza makambo bomoni ya Bokechu wana eza Bokechu te eza nde bazo luka ndenge ni ba étouffer ba congolais ba koma éveillé congolais comme ko comprendre richesse na ezo kende wapi courant a bénéficier na ngo te mai eza te bato o baza ko lamusa peuple eza biso mais lelo bazo linga sko ba étouffer bato ba dénonçaka. Ba politicien belé bozo sepela na arrestation à Bokechu. Boza belé bozo sepela. Mais to yebi sibino ke 3e jour mwana nzambe ase kwa ki. Ba te belé ba yoka soni. To yebi sibino bolinga bo mata Bokechu akobima parce que aza innocent. Bato bazo linga ko clouer kuna bino na unyoso azo azana kati ko nzambe ko confondre bino. Boye ba ke ba ko bima. Boko donc bolingi vérité te na mokili. Bokechu asali nini? À part que la vérité, ce qu'a finga kabino, pour ça la kamabe. Moi je ne pense pas que ce que sali bolamo Bokechu a finga yo. Non. A finga kabino pour boza ba criminel. Hein? Bozala ti awa tanga bande ko finga batu na faveur ya Tshisekedi. Bande ko ba taliba bo bande ko betra Tshisekedi Bokechu maboko. Lelo bo trahir mabele. Bokomi na ba Rwandais, bolingis ko Bokechu a betra bino maboko. Toza prêt à commettre la vie dans ma côté. On va vous combattre. Allô? Oui, mais Olingo le can direct ou bien Olingo le belanga elo. Ok, Olobinini. Olobinini parce que naza en direct na émission. Ce qui va la ok. Ok, merci minga en tout cas maman biso le bien après. Bandeko, to kutana Bokechu aza mwana na bino, aza muto a dénonçaka. Makambo yo bino mokolo bate. Bandeko na biso tout toza ba victime ya présence ya ba Rwandais na mboka wana. Atoko finga nga lelo po kita Congo. Mais yeba ke
Rwandais aliaka mbongo na ona ba taxe au vaccin au nini taxe ya kimbuta Rwandais moko afanda na Kigali boy azela kana lar ba congolais ba tie combien na ofida ba futi combien zwana lar wana tina mama sina ngana Dubai mais yo zo finga nganga na zola musoke mbongo na Rwandais moko ali yango na Kigali ozo finga ngai po na zo sekende wona ngai mbongo obo futa ka kimbuta eza na Rwandais moko ali yango na Kigali afandi penza boy na cigare ba bololo na ba tia combien oh mbalo ba tie 2,500,000 zwana 500,000 tina mama sina ngana sina mais yo fandi ozo finga nga mutu naola musoke ba mbongo na biso ifo etonga mboka na biso mais yo ozo finga ngai hein oui allô bon bonsoir ndeko na ngai olingi na lecture en direct ou bien un message moi ah le chef d'état-major bienvenue Mambale nazo lecture en direct ndeko na ngai pona ebi yo banga na médiaté mobiliser pona ndeko na wayambo merci bienvenue Mambale lo baba yokayo. Tiens à informer tous mes compatriotes congolais de partout pour savoir que notre frère Wayambo est victime de son succès. C'est lui réellement, je dirais, les leaders de ce combat ici en Europe. Il faut bien qu'on appelle un chat un chat. Wayambo Zali, Pinamoto et les Bosso, on va essayer de se prendre à ta combat. Donc on doit actuellement le soutenir. Moi je suis allé le lundi, le jour où ils avaient prévu l'audience. Donc j'ai mobilisé, j'ai vu aussi mon jeune frère Ipo Waïza, donc malgré nos divergences de la fois passée de la réunion qu'ils avaient organisée, mon jeune frère, moi avec lui, on a fait la paix, on a fait un meilleur culpa. Donc le Congo a besoin que tous ses fils, ses filles, se mettent ensemble. Comme j'avais dit dans la fois passée, c'est dans l'unité qu'on peut gagner tous ces gens-là. Et ils sont ensemble, il y a la complicité d'un point macabre. Boketu est victime. Et ça, que Boketu, c'est quelqu'un qui mobilise. Par lui, le Congolais sont informés, bien suivre des événements du Congo. Donc si il est neutralisé, une grande partie des populations, ils vont rester un peu dans l'ignorance. Donc la raison pour laquelle ils veulent s'acharner sur lui. Donc sans cela, sinon aussi nous derrière, on n'est pas unis pour peut-être y réfléchir de leur façon pour le contrer. On ne peut pas les avoir. Donc les Congolais, les résistants, on doit faire l'unité pour montrer réellement aux Français que lui, l'homme qui voulait toucher, si par exemple, admettons, vous le condamnez, mais nous aussi on peut faire des représailles. Il y a plusieurs façons. C'est un combat intelligent. Quand je dis qu'il faut que la résistance soit restruée, on doit organiser le combat puisque nous devons avoir une organisation reconnue. Peut-être demain, il faut peut-être aligner 4 avocats au lieu qu'on puisse avoir seulement un seul avocat. Si demain on a 4 avocats, on pourra peut-être voir, peut-être faire appel à des médecins, aller peut-être consulter Wayambo, peut-être pour prouver que oui, pour l'instant, il est là, mais il a développé peut-être un peu, je dirais un peu d'émotion. Donc, on a plusieurs façons de combattre la justice française. Mais pour l'instant, on n'est pas organisé. Moi, j'appelle pour que, après cette action, que nous puissions, je dirais, organiser le combat. Et Wayambo, c'est notre frère, on ne doit pas le laisser. Moi, mardi, je serai au palais de justice. Déjà, demain, je parle avec Wayambo aujourd'hui. Donc, lundi, à 14h, je rendez-vous avec lui pour donner quelques stratégies sur le téléphone. Mais mardi, je vais mobiliser mon équipe. On sera sur place. Donc, le combat du Congo ne va pas tomber puisque les gens là, derrière le procureur, ils ont peut-être voulu neutraliser le combat. Non, mais après ça, nous devons quand même commander un saut. Tout va dans ma campo. On ne doit plus faire un combat, je dirais, dans les sentiments. Il faut que nous avons la chance d'avoir des intelligences. Donc ces intelligences-là, on va quand même un peu tout profiter de la combat. On doit lever le niveau de combat. Combat pour mettre à niveau puisque ça c'est là, on va organiser. Moi j'appelle pour que tout Congolais passe d'Ali, donc tout ça c'est, nous devons tout. Moi, conflit le biseau. Donc mardi. Donc mobilisé dans Paris, donc on n'a pas besoin de rechercher l'autorisation. Ils ont marché, tu regardes, ils ont beaucoup moi j'ai mis en France. Donc on a le droit de venir devant le palais de justice et payer de ton dit. Comme tu dis, oui, là où on est là, il y a la population. Donc si demain il est peut-être condamné bêtement, on risquait peut-être d'avoir des représailles. Donc il faut te montrer, il manque de la Français qui est Boketu est aimé des Congolais. Donc là, j'appelle les Congolais du gauche, du droit, du centre, le mardi, chacun pose des journées pour... Les lundis, c'est les lundis. C'est les lundis. Lundi, c'est Pentecôte. Oui, ça là, oui, parce que tout de suite, aujourd'hui, l'être, il y a juge, ça là, lundi, ça la justice, c'est ça, la Pentecôte. Ah bon, hein? Bon, oui. Mais ça tombe bien, donc, et ça, c'est ça dit, comme ça
oui, nous avons ça là, lundi, ça Pentecôte, ça férié, donc tout. Maman, moi, il y a 4, tout est mal bossé. Oui, ma Congolais, il y a France et Abaye. Alors, qui est ce type? Pourquoi il est aimé? Pourquoi il est assisté? C'est la raison pour laquelle peut-être les musulmans disent non, nous sommes Kangele, attends, sous. Pourquoi tu as intérêt, l'ambassade d'Abisso, toute la pression Makassi, tu payes une guine, mobilisation, Congolais, nous avons besoin de l'ambassade de France. Voilà, il faut pas, on peut qu'on mandat, il faut bien la guine qui note tout. Lundi, ils besoin de l'ambassade de France. Pourtant, l'ambassade de France est Tony Batou, on va bien la Botikaï. Vous comprenez? Et ça, guerre pour intelligence. Faut donc mobiliser ma famille à Kinshasa. Je l'ai dit, checker toutes les villes devant l'ambassade de France. C'est la stratégie dans ce pays. Ça donc, à commandant chef. Lundi, le Congo, jeune quartier, tout la balabala, Django, et tombe dans l'ambassade de France sans autorisation. Pas vraiment la Nengola. Ambassade de France, non, Moutola Botika, parce que, nous sommes tous d'accord, nous sommes intérêts mêlés, il y a en plus, avec les réfugiés, Botikaï, en qui me l'ont dit. Merci Ming. Merci beaucoup. Merci Ming. Merci Ming Bandeko Nangai, Doyoki stratégie à commandant chef, bienvenue Mambale, Bandeko, Tozolo Baboye, Bokechu Azan ba camarade Belé, Bino Batoboza ba camarade à Bokechu, Bino Bozala Kaba, Bandeko à Bokechu, Bino Batobolanda Kabokechu, Bino Batoboyoka Kabokechu Bandeko, Tozala et Belé na Paris. Eza makamba mabele, eza makambote ya groupe moko boye, mutu onyo so ayebike ba Rwandais ba osala tout ba stratégie à utiliser ba état otoza nango pona ko étouffer biso ba totoza ko dénoncer Paris, bino ba tozaka na Allemagne, bosangisi 3 ou 4 personnes, to comme à l'air, ndeko na ngai. Eza à l'air, eza to comme la biso 12h, 11h. Ba lobby justice et justice eza justice eza na air nango. Koya après te ndeko na ngai. Ce que lingaka, donc mais na notion de ponctualité, notion de temps, tout comme avant, il faut tout là que ça va français que idée na bino bozana ngo ya kolinga ko étouffer peuple, biso toza prêté pour na ko accepter ngo. Na yamba sunde ko mususu. Oui allo? Oui ndeko. Bien ndeko langa iboni ndeko. Non, toza na en direct au mobiliser na ora peleo. Zela non non mo rappel, ora peleo. OK. Ok, bandeko nangai, tozo ebisa ndeko. Eza problème ya dignité. Eza problème ya dignité. Comme on a que peuple a comme na maturité. Lumumba baboma manque ya maturité à ba politicien. Mobutu babomi manque ya maturité politique. Bazako eza ba congolais ba lokola ba meme. Ba oboma ndeko na azotala. Ba congolais ba lokola ba politicien ba lokola ba meme ba oboma ndeko na ba otala no to za ba exemple ya ba koko na biso na table indépendance balingi ba débattre sur l'indépendance à Congo ba lobi non to kokota te to kosola te fo Lumumba ya et pourtant la divergence c'est zalaki entre Kasavubu et Lumumba et je ne sais pas si c'est ba Kalonji juste tous ces gens là. Mais devant l'intérêt, il y a ma belle basangana qui va comme qui ini. Makambo bozomona na Paris, et ça ballon d'essai. Et ça ballon d'essai, to mekana na oya za la tête. Total, ce qui tosi to kokita sikoyo na ba marche ba kwando pekisa na biloko to ba ko pekisa. Soki otikali na ndako ndeko na ngai. Muto linga kamboka. Muto zaka pena na esprit ya kolobake lobi na mona mboka na ezala libéré okofanda na ndako te eza pe jour à férié eza jour à Pentecôte soki oke o lobi au jour wana okosamba la place wayambo e ko ça pe bien abimi a prière na wana parler langue sur place wana ekiti aboko misi nzambe wana e osala bien au moins ofanda na ndako olobake na kotala na Facebook na ndeko na ngai makambo biso tozo bundela eza makambo ya biso te. Eza makambo ya bana na biso totikela bango mboka bana na biso to mona lokwa ba fenea boy makambo ya mboka azosamba papa vos problèmes du Congo là ça ne me regarde pas bande ko totikela bana ko kate na génération 17 mai génération il y a le 17 mai ça veut dire bato ba botami après Mzee Kabila na époque ya Mzee Kabila baza ba fenea. Yango moni ba étudiant ebele ba fenea.
baza prêt à affronter ba ennemi té ba étudiant ba komi penza baza donc fatigué. Pourquoi? Parce que baza bano ba botami na se occupation na mutu na ba ebika ke nzalande za normal, insécurité za nango normal, bazo violer maman na miso na za nango normal, ba violer mwana na za normal, eza génération le 17 mai. Mais biso toza bato miso ngwa bato toyoka tata bo mama bo Zaïwa za la miso nga. Mais na faiblesse à ba politicien ba sacrifier Mobutu, ba sacrifier ba to belé, mais biso toza prêt à sacrifier peuple onati. On va défendre les peuples zaïrois et toko libérer bino bande ko na biso. Tala comment ba politicien congolais baza même capable était ya ko défendre peuple na biso. Félix a dépendre Kagame par Twitter. En tout cas. Ah, Maréchal Mobutu, Mawamingi. Mais biso toza tokozala plus que Maréchal. Avant to tiama mituna biso na mabele, mboka wana za libéré, dit amen. Avant to tiama mituna biso, mboka wana za libéré, peuple na ko vivre le bonheur. Ata avant mabele et fini biso, il faut pas vivre libération. Mabele mobimba, tozo ebate qui est congolais qui n'est pas congolais. Chinois azo lobelake ngai nazali congolais mais kende na Chine loboza chinois au moins ba bomayo libanais azo se sentir à l'aise na mboka mais kende na Liban au moins ndenge congolais so na place na Liban kende na Rwanda so ko moni ke congolais fongola mbanga na ye. Donc peuple zaïrois, je pense que na komi na suka rendez-vous za moko lundi na justice lobi na osala tuna leka na direct pona komeka kopesa bino adresse bandeko ba yebi ba adresse na niveau Facebook bomeka ko partager po tokuta na ebele mama papa ko fanda na ndako te tokuta na face na les 31 to ko célébrer victoire ya Wayambo. Dites amen. Au revoir.